ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Misa ebandi mbote na bandeko nyonso oyo bozali branché pour na kolanda magazine oyo bosolo na politique. Lelo tozali na esengo po ete tobandi début ya semaine na cardinal Yves Luamba oyo préoccupation ezali basango ndenge ezali koleka na République démocratique du Congo. Merci beaucoup na bandeko oyo bazali kolanda biso pe na mboka ya bapaya. Tozali censé bozali kokomela biso ba remarque na ba suggestion bozali kosala bozali kosenga to pesa bino vraiment ba information sur po ete bino surtout bandeko bozali libanda bozali kolanda biso na ba États-Unis na Londres na pesi mbote mingi na mama Chantal oyo vraiment adali kokamba chaîne ABC One voilà oyo ezo permettre que balanda biso na République démocratique du Congo mobimba sans oublier na Africa Télévision oyo tozali 15 ans na service. Il y a population toujours pour nous informer. Là, rapidement, on a coupé ça. Merci mingi na équipe technique. Là, je vois Domboma na caméra. Et puis, Mosengo, sans oublier Fia Lungela, Oyadali na réalisation. Et puis, les coordonnateurs Armabuka. Voilà. Lelo, Basango Zali et Beli. Topesi lendi et là, moun, abande kometango, tozali kola mouka directement déjà au Batobada ou Benga Biso. Pona. Ba informer biso ndenge nini makambo ezali koleka na ba différentes communes surtout awa na ville province ya Kinshasa. Na lemba déjà lelo tozali ko informer bino que reprise ya ba cours lelo lundi le 10 et si bandeko surtout dans la classe terminale pour na bandeko bazali na EPST et puis na ba université d'ailleurs lelo na ngongo tokoloba chef de l'état déjà qui na Inikin voilà pour na ko lancer déjà coup d'envoi, voilà, il y a reprise, il y a cours, où ils ont déjà mokolo ya lelo. Entre-temps, on a signalé qu'il y a un espace, na niveau, il y a en face, il y a foire internationale, il y a Kinshasa. Bandego oto ebi bango bien, oyo ba mesana ko sala, mosala il y a ko sala ba comment on appelle ça? Ba pierre tombale, voilà. Bandeko wana balamuki na tongo ba ko kuta espace. Bati yango déjà batol, voilà pour na ba sala station. Autre dali kotuna na ministre et environnement espace vert ezalaka susté na kati ya mboka oyo partout ezalaka ba station alors na ngonga oto koloba masasi ebetami kuna bandeko bapanzi batol wana balongoli biloko nyonso tout on ne comprend rien le bourgmestre Jean Tsaka na bosolo la politique, nous allons déjà informer et puis nous allons signaler que nous-mêmes, Bissoumou Awa, na magazine, nous avons l'effort pour être là et puis nous avons solo la bourgmestre pour nous mettre là, les téléspectateurs, nous avons message dans Rolanda Bisso, nous avons information et d'aller sur toujours par rapport à la situation, Nengenini et Zali Koleka Awa na Kinshasa. Entre-temps, Babengi Bisso na commune ya Matete, toujours pour nous informer. Kuna situation ezali koleka na district o ya Matete kuna colonel Guillet akangi bato oyo batekaka liboso ya espace o babengi yango na komo ya Somida voilà na Matete bandeko batekaka wana libanda colonel ya la police on azali ko informer déjà na ba autorité baye ko kanga bandeko oyo bazali koteka liboso wana oui toyebi bien sûr que dali en prise publique mais bakangi bandeko wana 2 jours yango yo bazali na district ya Matete oyo babengi biso awa na magazine bosolo na politique et nous sommes là rien que pour informer na bandeko baza kolanda biso surtout na ba autorité po baye ba ndenge nini makambo ezali koleka awa na mboka na biso ezali préoccupation. Rapidement déjà, nous c'est parti avec Mosengo. Tchana nous image ya limba wana. Bamon d'abord comment la situation les gars qui kuna lelo déjà ce matin. Entre-temps, Toya Rosonga pour nous présenter déjà éviter la biche. Les gens se réveillent le matin et on trouve lelo awana de selon la politique. C'est parti le bourgmestre de Lemba. Voilà. Vidéo Zali amateur, on a commandé non, non, mais la deuxième vidéo s'il vous plaît. Voilà. Vidéo Zali amateur, je crois que on a la situation commandé dans le cas, Bapne Tumbami,
bandeko bazali ko manifester par rapport ya espace wana oyo balingi basala station. Voilà, je crois que mon image déjà mouké là c'était juste pour vous montrer la réalité nenge ezali koleka lelo na tongo na commune ya Lemba. Bon, pour aujourd'hui mesdames, mesdemoiselles et messieurs, awa na magazine oyo bosolo na politique toko ya mandeko Daniel Pia. Daniel Pia oyo biso toyebi adali l'homme oyo tobengaka ye oyo moto ya philosophie à dictature éclairée, hein? Et puis adali docteur en sciences de l'informatique, voilà, adali docteur en éducation inclusive, adali licencié en théologie libérale et puis licencié en théologie pratique, voilà. Yene to bandi na ye première messe na biso oyo awa na magazine bosolo na politique poto meka kolobelela par rapport à la situation où il y a la République démocratique du Congo, parce que ce pays, je ne sais pas, comme il a plus de 700 partis politiques. Mais intérêt à la population dans les partis politiques, surtout, et ça, c'est le monde en entier. Au monde, il y a ceux qui ont ministre d'appel de temps, il y a des gens qui ont une partie dans la poche. Au lieu de ça, il y a des hôpitaux pour les biens communautaires, mais bango badali ko sala toujours ba parti politique pour lobby aluka commande ngene ya koyi kozonga lisusu alongwe ministre lobby a komi mandataire lobby a komi soki nani mais intérêt ya peuple oyo bazali ko souffrir intérêt ya peuple ezali wapi tokomika ko solo lango awa na invité na biso et puis tokomika ko solo par rapport ya thème na biso oyo ezali la nécessité d'appliquer la dictature éclairée sur le plan sécuritaire afin de booster l'économie congolaise. Na kati wana nde sika to bimisa makambo ebele pour ete bino ba téléspectateurs na biso oyo bodali kolanda biso bo meka ko comprendre ndenge nini makambo ezali ko kende. Il est déjà en face de moi mwana mboka mbote mingi professeur Pia. Très bien, ba kolanda yo na radio na 98.3 na Africa FM et puis bada kolanda yo awa na ba télévision. Yambo ete to banda to sepeli susu ndengo ye mokolo ya lelo. Voilà un petit message na ba téléspectateurs oyo asuli bako ya kolanda yo. Na pesi liboso tondi epanda mokili na likolo na se nzambe ya bakombo na ngai ko basalelaki na solo na pesi merci na bana mboka yo oyo bazolandaka ngai na taliboma lokola prophète na kati na désert mpona etali dictature éclairée comme na kati ya pays Congo et na kati na RDC. Na pesi merci na famille na ngai ozotala ngai na pesi famille na famille Nsomwe esika bazali bazotala ngai famille Ndongo na pesi notre merci nkolo oyo abatelaka bana na bato apambola bino pe ba spectateur yo surtout batalaka ngai ba auditeur na ngai ba interlocuteur na ngai. Très bien. Na kati na merci beaucoup. Préoccupation na biso lelo ezali situation ya mboka na biso. Peuple congolais lelo adali komona pasi na ndenge ya mokete mais toda ko kamwa kaka lelo ba parti politique eko botama makasi ko botama. Lelo yo philosophie na ya dictature éclairée tromeka ko solo lango pena na molai lisusu poto meka ko kota po et susciter pe ba débat kili toda ko mona même ba homme politique lelo ba idée belé o bada ko proposer mais préoccupation peut d'aller reprise ya cours et salé mokolo ya lelo oyo vous étant professeur et kotinda biso pe o mekana no koloba pona yo lelo par rapport à reprise ya cours surtout na classe terminale na EPST et puis na ba université. Voilà. Merci beaucoup na Pesibino merci. Naza docteur na éducation inclusive. Voilà. Étant docteur naza ko remercier ba Koziamboka ba oyo ba sepela kike mokona lelo ba na biso bazunga classe na bango. Mais loko moko nazoloba puisque spécialité na ngai ezali doctorat na ngai mibale ezali pona bano biso tozobengisa kizengi bano tobenga bango baza mayele te. Alors on a développé un modèle moko purement pédagogique comment yako la kisabana wana na kati na école normale na bande koyo surtout na tondi bana nanga wana na tondi bino na pesi bino boboto pe na yebi ke boza bazo bate boza bana moko mayele ya wana nazo buna butu moi
pour le gouvernement congolais va reconnaître droit nabino, droit éducatif nabino pour que botanga elongo moko na bana oyo bazana ba problème ya dyslexie o nazo bengisa problème oya kotanga pe na ko yeba kokoma. Très bien, mais na profiter tant lobby éducation inclusive, voilà, on profite aussi pour éclairer les téléspectateurs. C'est quoi l'éducation inclusive? Bon, éducation inclusive, premièrement éducation est un droit humain, motonyo surtout azana droit ya kotanga classe. Oui. Azala mwasi, azala mobali, azala droit kotanga classe. Azala problème, il y a incapacité intellectuelle ou bien botama, na ba problème, il y a incapacité, azala droit kotanga classe. Mais na bamboka mingi bana wana bazana ba problème na peut-être na moto, peut-être loboke bukana, peut-être ayo kakate amona kate, batiaka bango na classe o ya bango. Okay. Tandis que na modèle ya sikobi to bengisa éducation inclusive, bana wana tokotangisa bango lisusu te na ba école na bango, tokomema bango na classe na baninga na bango. Tango tozali ko diviser bana wana na ba classe mususu tozo pesa problème quand azo bengisa psychologiquement parlant bazali troublé. Na éducation inclusive tozo lobake tokozwa bana wana te ko bwaka bango na beko na bango spécial. Alors tokokotisa bana wana nyonso na école normale pour que batanga elongo na bandeko na bango oyo bazala ba problème intellectuel te. Mais ce qui est évident tango tokotangisa bango na bekolo wana oyo bana baza ba problème te, gouvernement il faut atia paquet parce que tokozala na obiso tozobengisa tozala na ba enseignant debout na ba enseignant assis. Enseignant debout aza enseignant oyo akolakisa bana yonso, OK? Enseignant assis aza enseignant oyo akotala kaka bano baza na kokoso pour que amema bango na même niveau na bana oyo bazali na kokoso te. O eye bana pe mingi ngai naza docteur d'éducation okomona bana na classe bamila kisaka soko mona mususu ayebite camarade na epe akula kisaye surtout une école primaire omona ke bana na bana baza kula kisama pour que mona mususu o ayebite akoma lokola mondinga daye d'éducation inclusive tozolo ba ke séparation ya ba école ezali susute. Là, il faut une réforme alors. Réforme, nauti ko ça la modèle moko pédagogique, nauti ko développer en gros na deuxième thèse nanga na qui na pays anglophone, na modèle wana na monisi gouvernement congolais que séparation ya classe, séparation de école et même vraiment problème psychologique na bana. Il faut se totangi sa bango nyonso. Na classe moko gouvernement atia ba paquet apesa bambongo na balakisi pour que balakisi baza na motivation ko lakisa bana o baza ba problème na ba o baza na problème te. Très bien. Attends makambango déjà au Togo lobelao ba nouvelle unité toujours ça pose tout un problème. Ti lelo yo makambango ya ba paiement isa kaka ko salema ti ko salema na ba NP yango Togo c'est la solution mais je ne sais pas. Na okaki po lobela ki makambo ya dyslexie. Voilà. Dyslexie ezali bandeko bazali ba minganga bazoye ba yango dyslexie ezali trouble na niveau intellectuel. OK, toza la catégorie ya bana mususu o baza na dyslexie baza bana o bayebi kotanga te pe bayebi kokoma te mais baza mayele na mathématiques, baza mayele na physique, baza mayele na science exacte. Motoloko la Einstein, ebi physicien oyo savant allemand Einstein a de la qui na dyslexie mais a de la qui la coefficient intellectuel ya 160. D'où aza mayele koleka. Mais problème externe na karake ayeba kite kokoma. Externe amoni passe koyeba kokoma kombo na ye. Bana ya dyslexie baza bana oyo bazolo ba français kitoko mais baza difficulté ata kokoma kombo na ye. Okomona boza na classe moko mona baza dyslexie ayeba ata kokoma kombo na yete. Et nous avons de tels enfants na université. Ils parlent un bon français, ata ko se communiquer très bien mais pour que akoma makambo o ye azokanisa azokokate. Ba enfant dyslexique ba monaka U lettre U azomona ngoloko la lettre N. Azomonda lettre M comme lettre W. Azomonda lettre 6, azomonda ngoloko la 9. Et puis mwana wana azana problème ya ba omission. Omission ya ba lettre na kati na un mot. Azana problème ya substitution ya ba lettre na kati ya un mot. Et puis akoki pe ko insérer mot mosusu yeli kaka na mutu a insérer yango na kati na lettre yeli na kati na mutu a insérer na kati ya mot. Les enfants dyslexiques, dyslexie est une maladie.
dyslexie est un trouble. To traitaka dyslexie te. Naza spécialiste en éducation à bana wana, to traitaka dyslexie te, mais to amélioraka dyslexie. Nazo ebisayon de ko Yves, na mokili ya poto, bato amayele ming baza bato baza na dyslexie. Nazo moni sayo, omoni président américain Bush aza dyslexique. Oyebi Bill Gates aza dyslexique. Oyebi Churchill azalaki premier ministre britannique Mutamayele azalaki dyslexique. Balongola qui est école na âge ya 5e primaire, balongola qui est école. Voilà pourquoi bana wana toza na bango na kati na Congo. Na sala ki d'études nanga na 4 écoles awa na Kinshasa, même une école au Bosangani oyo tozo kumisa butu moy bana bazo ba français kitoko, mais j'ai pu remarquer il y a beaucoup d'enfants dyslexiques na Bosangani. Voilà pourquoi nazo senga na gouvernement congolais au lieu de écarter bana wana bakena na bekol na bango mosusu, il faut to insérer bana wana na classe moko. Nazo senga na ba parents nyonso oyo mondi ki mwana na yo aza na kokoso wana mona professeur mpia naza spécialiste vinanga mobimba na yekoli kapona bana baza na dyslexie parce que ngape bana nanga na poto bazaki dyslexie. Nazo biso lelo bana nanga mibale ya mikolo wana moko azo si sa licence na ye na criminologie, mosusu pe azosi sa licence na ye na science informatique. Mais basala ki dyslexie ba botamaka na yango. Tango mona botami abotamaka na dyslexie eza ba trouble na niveau ya génétique. Et koki pe kokoma héréditaire. Ceux qui boza na membre moko ya famille azala ki na dyslexie ba na mosusu pe ba ko botama ba ozape na dyslexie. Maintenant na landio c'est trop bien. D'ailleurs tango na okyo bimisa makambo yo et pesinga ima ya miso. Parce que moi, on a traversé le magazine et la politique, on a eu à faire une visite. Dans l'école, il y a des enfants autistes. Ils doivent souffrir. Hein? D'ailleurs, Minerval, il y a gratuité. Il y a une école au niveau de Yangaliema. Voilà, on a chez une maman. Prochainement. Maman, on a donné maman casse parce que on a intégration sociale là bango et donc poser problème. Des fois même on considérer bana mususu le rôle bandoki et tout ça. Mais intégration là bango ça va encore poser tout un problème mon amboka. Problème est zabou. Surtout que ça ne sabango na bano bana normal. Auto mesani na noté. Biso ba congolais tout dans la problème moko trop spirituel. Ceux qui moana azoye ba kotanga te ko komate to baka il faut ba saler délivrance. Au monde dans la kindoki. Non, ces enfants basés na kindoki te. Oh, tout le monde a bâti simbi, bâti zengi. Ce sont les enfants les plus intelligents. Oui. Bana auto ben ça ba autiste. Oh basa problème ya autisme. Oui. Basa problème biso to ben ça cognitive dans niveau ya bango intellectuel. Ba botama bongo. Mais yo parents, ce qu'on moni mwana azana problème wana, il faut y basiko ko améliorer. Côté a beaucoup d'actions na capacité na ye. Au comment na bana wana cardinal a koki ko dessiner yo dans 5 minutes. A dessiner yo mobimba dans 5 minutes. Au comment na bana wana webi mona monsi o ya sala film ya Sarafina. Sarafina oyo ya Afrique du Sud. Maman wana aza dyslexique. Mais aza somo na kosala ba film. Na Congo na bisu soki mona yebi kotanga te ayebi kokomate toza ko écarter mona wana na classe pe tozo bakaza ndoki non nous devons arriver na niveau moko il faut to défendre intérêt ya bana parce que classe ezali pona moto nyonso ata moto wana abotami na capacité intellectuelle moko inférieure azana droit atanga parce que classe ezali lokola mai na komela moto nyonso amelaka mai moto nyonso aliaka mwana nyonso tanga botami azana droit nako tanga classe. Voilà pourquoi naza ko adresser ba konzi ya mboka bana oyo bazana malade auto bengisa maladité nazo metsa ngo trouble bazana ba trouble oyo cognitive c'est-à-dire que bazali bana bazana autisme bazana o bazana dyslexie, bana o bazana dyscalculie, bazana type ya bana nyonso wana bana mayele. Nazo peso preuve bana ngami balé, bazana dyslexie, mais ce sont les enfants les plus intelligents na Angleterre. Oya mobali azo sala science informatique, akoki ko fungola ordinateur, pe azo développer et loko moko ya sika, we dans nous développer te na monde informatique. Professeur Mpia, merci beaucoup Thomas Rolanda yo.
Mais les téléspectateurs se posent tant de questions. Je crois, la tigali binogo du numéro, boben abiso na numéro est orange. Voilà, numéro est orange, boben abiso et surtout, dans ma camozolo, c'est très 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 important. Donc, ce qui n'a pas de boben abiso, tu dois accorder bino quand même question na bino, to inquiétude na bino, et comme la professeure Pia. Mais je ne sais pas. Tant qu'on va besoin de formation, est-ce que et qu'on permettre bango parce que dans la bande mususu bada incapable de se contrôler physiquement, donc c'est-à-dire à se soulager publiquement. Est-ce qu'à partir de la formation et vous aider bango lelo ba intégrer vie sociale normale là et quand même que quand il y a un besoin il faut aller à côté pour se soulager. Ndeko Yves, problème est dans la carte na biso. Tango boti mwana ozomona ke mwana aza na makambo mosusu azoye bakosala te parents nyonso il faut étiquer ye, ok na âge il y a 3 ans mwana il faut yeba kokota toilette ye moko, même na 2 ans mwana il faut kota ayeba kokota toilette ye moko na yebi bano baza na autisme quelle que soit position morale na ye et physique. Non, ma maladie wana ezosenga te kozala millionnaire, ezosenga te kozala pauvre. Il y a des millionnaires qui ont de tels enfants. Il y a aussi des familles pauvres qui ont de tels enfants. Na famille, il y a roi na Hollande. Bango nyonso baza ba dyslexique. Famille Bush, président Bush, akuko yo kanga soki moto ba yebi Bush aza dyslexique. Reine Elisabeth en Angleterre aza dyslexique. Alors, biso ba parents. Oui, parlons par rapport à Yabaka. Tout le monde a eu non, problème est ça. La boka na biso, to développer d'abord intérêt à banate. N'attends biso to ba kutu que jeunesse et ça avenir à demain, ngana zo ba jeunesse et dans malédiction à demain. Tango biso to zo négliger ba jeune et le lot. Pona soi-disant d'intérêt la biso politique. Oyo ngai na za contre biloko wana. Alors, to combien de kobo ça na eloko za important. Important c'est à monter sa classe. Tant que moi na botami na biloko wana, ok? Parents il faut d'abord za bolingo ya mwana. Ok? Il faut linga mwana. Ah mais l'église était. L'église ba ko bakaza posséder. Et l'église ba ko bakaza ndoki. Tant que yo ko linga mwana na yo, on me met na classe parce que na Congo classe ya bano baza na autisme baza mingité. Na ebika moko na lemba ya camarade na nga professeur Mukao. Na lemba à côté ya église ya pasteur Dominique Ngoy. Na lemba école moko eza bana o baza na autisme. Mais ce qui m'a bandi depuis année il y a 4 ans. L'école one eza ba technique obisu to tiaka pour que mwana a développé yango. Na âge il y a 5 ans, mwana ke na toilette ye moko. Mwana koyeba ko se contrôler. Mwana koyeba ko lata elamba. Mais problème eza na kati na biso, soki to boti bana bongo to blokaka bango na ba chambre. To kangiye na chambre. A comme lokola un prisonnier. Alors ba parents ya bongo ngana zo senga na état congolais, il faut ko kanga ba parents wana. Mwana soka botami na autisme, ce n'est pas dit que aza mwana ou aza nécessaire na société. Ozana droit ko kanga mwana wana te na kati na chambre, mais ozana droit ko zwa mwana wana ombe maye na. Oui, allô, tolo landa ondeko. Est-ce que ça veut quoi intervenir? Oui, vous pouvez intervenir, vous êtes en direct. Papa? Oui, vous êtes en direct, papa. D'accord. En fait, cette question la ligne à poser Zali par rapport à maladie Oyazoloba qui par moi n'a pas azotanga. Place B, azomona A, place A, azomona B. Est-ce que ça peut comme la B, Mukolo, Oyo, Asali, AVC, azon un problème, il y a côté la mise. Professeur Mpia, je crois qu'on a compris la question, les soucis de notre messier, voilà. Alors, est-ce que Banaoyo a un problème, il y a côté A et à B. Est-ce que Koko Melaeti na Mukolo, ou bien à partir de la formation, et à Koki corriger. Et puis la deuxième des choses, est-ce que Koki ko handicapé, à comment le Kola Muto a paralysie, AVC ou bien. Non, c'est faux. Ça n'a rien à faire avec ça. Ça n'a rien à faire. Je vous parle comme un spécialiste. Naza gradué na technologie pour na dyslexie. Oui. Naza licencié na technologie pour na dyslexie. Oui. J'ai une maîtrise na dyslexie pour na
il maîtrise la technologie pour la bande de dyslexie. J'ai premier doctorat en Angaï. Na salaki yango na développé nini logiciel moko intelligente. Comment qu'on la kisaba na wana, ok, au travers ordinateur. Mais alors deuxième technologie, deuxième doctorat dans Sika Oyo, na Silisaki en 2019, na développé un modèle pédagogique. Ndendo qui enseigner bana wana oyo bazana problème dyslexique. Moi na oyo azana ba problème wana et qui commis s'améliorer. Amélioration, il faut découvrir en temps. Moi azana 3 ans, entre 3 ans à 7 ans. Entre 3 ans à 7 ans, et ça époque que parents nyonso. Voilà pourquoi je souligne très bien. Ba parents ont négligé bana que atalaka devoir ya bana te, asala que moi mona te, mona peut-être aux en erreur songolo, mais après c'est confiance d'ailleurs et pas l'enseignant. Très bien. Enseignant ko enseigner moi no ko le kayote. De âge de 3 ans à 7 ans, ce qui te découvrir moi na wana, je vous assure, ba me melanga bana wana et pas inangai. Ndako zala na capacité ya kolongola trouble wana ekosilate, ok, mais amélioration ekosalema. Très bien. Oye mwana atanga lokola mwana ya 20 ans akotanga lisusu lokola mwana ya 20 ans mais akotanga lokola mwana non, les dossiers c'est très important. Fia Lungela, laissez-nous tika biso to continuer. Bande ko numéro na biso dali affiché bobenga biso na numéro o ya orange. C'est très important. Ba dossier to lobelaka yango te. Ozomona, tolobelaka yango te. Souvent tolobeta masolo mususu, mais on oublie. Or il y a ba famille oyo bazali ko souffrir mingi na bandeko et surtout na bana oyo bazana problème oyo vraiment ya makasi ya autisme et tout consort. Makambo oyo toda ko solana professeur Mpia. Aujourd'hui le numéro est affiché. Bon ben biso na numéro est orange. Il est là pour nous éclairer. Bon maintenant, professeur Mpia na kotika je crois que il y aura une partie remise. Moi, je vous accorde. Merci. Il y aura une partie remise, mais le dossier est vraiment important. Bon, dis-nous un peu. Maintenant, les loyaux, tout ça d'abord, on a un problème, il y a réforme dans l'enseignement. Et surtout, la qualité, il y a des formateurs. Les loyaux, est-ce que, je crois qu'il y a encore, voilà, il ne faut pas biper d'ailleurs rappeler, est-ce que les loyaux, la proposition, surtout, je ne sais pas. Comment est-ce ça la matérialiser? Est-ce que avez-vous eu le temps et reconnaître ministre Titel, Willy Bakonga, ministre EPST, pour nous remettre proposer? Est-ce que point d'interrogation. Le problème est Yves. Oui. Boka oya Congo, na lobango butu moi, ezota mula makolose, mutuse makolodi kolo. Moto azama yele, botiene sika wana bozoti a été. Moto koki comme ma solution na bato bozoti a été. Ce cas membre ya parti politique et songolote a cause place wanate. Mboka oyo e salema pona bato baza ba parti politique. Mais biso bato to za ba parti politique était ata omemi théorie moko ya kitoko pona développement ya mboka oyo e kokota na litoi oyo e kobima na litoi oyo. Na sali tezi wana pona mboka ya Congo. Na zoluka bato ba vulgariser yango. Daza ko remercier Nzambe pour la ministre da biso ya esu Thomas Luaka nzama pambolo na musalo zo sala mokolo na pesa ki séminaire wana na ISP Gombe. Thomas Luaka tindaki conseiller na ye ya éducation ya académique, OK? Ouais. Conseiller académique ayakite na ISP Gombe. Tango alandi séminaire wana conseiller bisinga professeur toza na posa to vulgariser likambo oyo oko vulgariser yango ndenge nini ba politicien esukaka na monoko politicien aza lokuta même koleka satan ye moko esukaka kaka na monoko ba idée ya kitoko oyo bayoki balimwi mais nazo croire Nzambe akosala Nzambe akopesa biso ba opportunité parce que souci na ngai eza pona jeunesse. Souci na ngai eza pona éducation ya bana. Nzambe akopesa biso ba opportunité pour que to vulgariser modèle pédagogique inclusif oyo na yeli peuple congolais pona éducation ya bana. Otuna kinga likanisi soki na monaki bakonzi ya enseignement primaire secondaire. Mais mon frère, pour comment na mokonzi, il faut mokonzi moka pesa yo permission okota. Pour que mon konzi andima monayo, il faut moko pe asepela monayo. Mais pour comment on a mon konzi?
Les gens croient que quand les gens viennent voir un ministre, ils apprennent des camambons. Mais ils sont là-bas, ils apprennent des camambons. Ils ont commettre théorie ou te développer pour l'intérêt de Mboka Congo et Kenda Liboso. Mais, Bayoko Bazoyo Kangai, Bososo Danabola Mouke, professeur Mpia a docteur en éducation inclusive, professeur Mpia a développé un modèle pédagogique inclusif pour na kosunga bana na biso oyo bazala ba trouble et professeur Mpia a défendeur ya bana nyoso oyo bazala ba trouble intellectuel pour na kosisa classe professeur Mpia. Est-ce que bana o bazala trouble wana baza espoir pour la République démocratique du Congo? Mais bien sûr, baza espoir. Nani akoki koyeba nani Bill Gates. Bill Gates a sala université te. Bill Gates a la ordinateur na mikolonyo surtout. N'a jamais fait l'université. Bill Gates ben ba bengane une école primaire pour yeba ki kotanga pe kokoma kombo na été. Churchill na Angleterre, le grand ministre oya memaki réforme na Angleterre. Kenda ata l'école secondaire te. Azaki dyslexique. Nazo kenda lisu na famille royale na Hollande. Baza ba dyslexique. Reine Elisabeth aza dyslexique. Est-ce que Reine Elisabeth oyo azo kamba royaume mobimba ya Angleterre aza nécessaire te. Mais problème eza pona mindele bati ba paquet. Pona kopesa mwana wana espoir. Bano biso tozo négliger les lois. Je vous l'ai dit, si nous sommes un pays sérieux, bangonde bato ko sala ba innovation aminene parce que ba enfants dyslexiques tozo benga na monde mosusu les enfants intellectuels. Modèle intellectualisme na bango eleki ya biso. Et créer pour que ngana yo toyekola. Moto a créé eloko na moto zo yekola na leki. Je crois qu'on nous appelle Naya Mandeko. Oui, allô? Oui. Oui. Appelez-nous s'il vous plaît, le numéro est affiché. Bon, ben, abisso na numéro Oyo. Il y a Orange, Oyo et Zalina ba poste téléviseur na bino pour to dali ko solana professeur. D'ailleurs, ma solo da belé. Ma solo da belé où il fallait tout développer. Awa, mais je crois que Makambo yo etindi biso ezala vraiment une émission spéciale. Attendez, bandeko ba obenga biso. Odomo na genda ba Makambo eza ko population a vraiment a besoin base à l'éclair. Oui, allô? Oui, bonjour. Très bien. Oui. On dirait que Namoni, professeur Azoloba Maramukitoko, Azoloba Maramukitoko, Salina bien, Makash, mais na lingina, batna complété pour est-ce que Mikolo P, Banda 20 ans, Mata, Bakoko, a un problème, na problème, wana. Abotami nangoto ayeko zoengo na aja mukolo. Professeur alobi ke akoki mutu akokoza na po ayebi koloba, na yebi kokoma ngote na place ya elle ya kokoma o. Donc on a un problème dyslexie, lui. Oui. Professeur Mpia. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Mais merci Nayon Deko. Numéro na biso dali affiché na ba poste téléviseur na bino. Bandeko mususu ba na biso na 98.3 na Africa FM numéro na biso dali 89 67 11 565. Bobenga biso po ete professeur Mpia azali wana poto meka kosolola mingi na makambu oyo etaliba na oyo babotami na ba trouble mental. Professeur Mpia ndeko otu kolobela biso awa Motuna na ezali est-ce que moto akoki kozwa yango na âge ya mokolo tope moto oyo abotami na yango soki akomi mokolo akoki ko continuer toujours na ba confusion wana to eza ko senga ba ko sala ben ndenge nini po ete abika na ba difficulté wana et donc c'est un paquet de je crois que c'est son souci. Les gens qui vivent avec dyslexie au monde
baza 1 milliard 300 millions. Et ici en RDC. Hein? Ah ouais, au salaire. Awa, Ouais. tellement tolika politique. Oui. Ba recherche Statistique et Salima a noté. prévalence ya bando baza na dyslexie na Congo yebanité. Ok. Mais ils sont là. Baza mingi. Na sali na bosangane, na kuti na bango mingi. Na ke na EP1, EP2, na kuti na bango mingi. Na ke na ango, na kuti na bango mingi. Pe ba universitaire o baza na université na biso. Bisika wa pe azotangisa na ISP Gombe. Baza mingi. Ce sont les enfants qui parlent un bon français. Mais ayebi ko komate pe ko tangate. Ce n'est pas dit que bon français na wana zoloba azama yelete. Azande na ba trouble. Bon, à tout le qui a mutuna, est-ce que babota makana oui, on est né dyslexique. Mais on peut améliorer. Oui. On ne guérit pas la dyslexie. Dyslexie est la maladie. Docteur moka kosayote, mboka mokote na mokile kosayoke, ba enfant dyslexique, toki kosala opération parce qu'ils ont ça les sur le cerveau. Oui. Dyslexie est la cognitive, est sur le cerveau. Cerveau ne sika motaye ko azana na mayele, n'est-ce pas? Mais bango bana wana bazana trouble na bango sur le cerveau. OK? Ça c'est de 1. Est-ce que moto akoki kokoma dyslexique te? Bato bazo confondre dyslexie na épilepsie. Épilepsie pesa maladie moko ezali cognitive. Moto aza na épilepsie akoki kozala pe na ba oubli wana. Azomona U et lokola N. Moto aza na épilepsie akoki kotanga phrase mobimba te. Moto aza na épilepsie akoki kobosa na makamo. Oui. Ba caractéristique ya moto aza na épilepsie eza même caractéristique ya moto oyo aza na dyslexie. Okomwa mona aza na dyslexie aza na caractéristique la moto azali na épilepsie. Mais moto épilepsie akweyaka. Mais mwana ya dyslexie akweyaka te. Asalaka ba évanoui te, akweyaka na maladie te. Je crois que babengi biso sous malgré que ce monde a moni de comme ça tout na est-ce que ba rememaye na hôpital pour na boyeba. Hôpital des Andes. Aye pa na ngai, je suis spécialiste. Torozongela yo tika to dandeko. Oui, allô. Oui, c'est le professeur, il n'est pas un docteur. Est-ce que moyen j'ai fait à cause de la maladie à partir à courant ou bien il y a cause de l'homme et puis les deux kutana na ye potoyeba lui ya kosala. Très bien, merci Ndeko. Professeur, moi on a kangama na courant. Moi on a intelligent depuis ya kangama na courant et comment ceux qui batangisi makambo, il oublie facilement. Alors qu'au sous comme il a ba difficulté ya mémoire à koki kosala ningeni. D'ailleurs il a posé une question comment à koki kosoyo et tout ça, je crois que wana na suka, mais d'abord répondre na préoccupation na. Moto oya sali accident. Oui. OK? Il faut y avoir accident nyonso ici maka cerveau ya moto. OK. Ba accident. Na sima ya accident, au monde moto mosusu azalaki mayele, azo osuku za mayele te. Akomi ko ba oubli. Mais oubli wana ne dit pas que il est malade. Trouble songolo et kotina motu na ye na cerveau na ye. On peut améliorer ça. Comment améliorer? Fais-ça quelques minutes. Je vous laisse. Comment améliorer ça? Ça, c'est une émission pédagogique. Comment améliorer ça? Okomona bana wana soko pese lecture il y a 15 minutes à kosideka. Otanga alphabet 15 minutes à koko silika pe boki ko professeur ozaka na maloba na o ko kanga place suki tika ba téléspectateurs tous on m'appelle na bango. Kanga na wana kekende ko mutuna tunaki. Oui, allô. Allô, ngana zandi ko Victor na bengi depuis Madoké. Allô, na zandi ko Victor na bengi depuis Matonge. Na ngi na yeba suki problème ya kiwana izati ya kwa. Izati ya intelligence to intelligence électrique qui est les autres troubles mentaux. Très bien, merci. Merci Ndeko.
Lui, sa préoccupation est dit à quoi ma trouble mental. Mais rapidement, continuez d'abord. Toujours les appels. Tu as toujours. un homme. Bon, professeur, je crois que tu as 2 personnes et puis tu as 4 ans. On n'a pas le choix. Toyo Kabande Kobana Makamobele. Oui, allô. Allô, papa. Oui, allô. Allô, papa. Naïna Baboya. Oui. De collaboration à une émission. Abu Sana Litano. Est-ce que moi j'étais à que des gens ont une échelle au Batala Mamouya Beti Daban. Avec un homme au Sénat, pour l'état de la mission Seigneur et en inutile. À qui n'a une scène, à Sénat aide. Est-ce que Babouki ou aider pour te atteindre comme on peut déranger l'appareil de lui. Pour l'état de la mission pour Sana. À qui nous sera aide même dîner au fait voter. Bon, on va vous en assurer. Très bien. Merci. Voilà, ça c'est les soucis de notre frère. Nazui Pende comme Soussou. Aïe, oui, allô. Aïe, écoute à rejoindre Bissou Soussou. Je pense que Olimbi Sangai peut t'attaquer. Très bien. Oui. Nous sommes déjà âgés, nous avons Asali AVC. Asali AVC, ok? Maintenant, après accident, on a eu AVC. Avant le problème, il y a Kotanga. Donc, place, il y a des explications, il y a place, il y a A, à mon B. Place, il y a B, à mon C. Vous comprendre. Donc, à un moment donné, on oublie, le professeur a l'oubli, on oublie, il y a moi, le corps, tout ça. Est-ce que ça, on peut, à pour régler, pour résoudre le problème, on a monté déjà mon polo, à Botama normal, mais il a connu un accident, mon polo est AVC. Et depuis AVC, il crée un problème, il y a tout, et par exemple, avec mon B, la place il y a A, avec mon C, la place il y a B, avec mon 2, la place il y a 8. Donc tu vois des choses comme ça. Très bien. Merci Ndeko. Professeur, je crois que pour suspendre nos appels, pour répondre, parce que télévision d'Angunga, Tobi, il y aura une partie remise. Ma solo d'Agui n'a pas belé. Mais laissez-nous, Makambo, il y a les familles qui souffrent. Et là, vraiment, un dossier très 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 important pour nous éclairer Bandeko. Tout qui peut souci Ndeko. Mais Bandana, nous avons place au Bandaki wana. Tout y a un souci à Ndeko ya Mibala Tunaki. Et puis tout y a souka na Motuna Ndeko yo. Motabota maki bien, a commis âgé, mais à ça qui paralysie, à Biki, mais a commis na difficulté. Il y a A et B place, il y a A, il y a Moikotanga B place, il y a B, il y a Moikotanga C. Alors, Banda d'abord place. Bana obabotama dyslexique. Ok? Vis-à-vis, il y a exercice monko, il y a lecture. Ok? Je demande aux parents, maximum, il y a coupé ça moi na exercice wana eza 5 minutes. Très bien. Et enseignement ya bana wana, ils ont tenté que ola kisabango et si kabana 10 et 15 bazali. Il faut un par un. Ok? Enseignant, na moi. Après 5 minutes, tika mona kenda. Parce que après 5 minutes, moi na kombaka na kanda moko, akoki me kozwa biloko ndako akoki kobamba bato. Ok? Ça de 1. Deuxièmement, j'ai un regret. Regret dans les années. Na bekon na bisu primaire. Bazali ko former li sous-souté. Recyclage ya enseignant eza li sous-souté. Enseignant bazo kenda formation li sous-souté. On a zoloba na test na mibale, enseignant moko ya EP1, EP2, ya gombe. Ayebisi nga lobi prof. Depuis na sinisa classe na nga loko enseignant, recyclage ezalaka te. Alors, bango bazo zwa bana o baza ba dyslexie, nyo surtout na banda na ba école na bango. Et ce sont eux qui punissent ces enfants. Ce sont eux qui disent qu'il y a zo baza kindoki, aza mayelete. Parce que nini manque il y a recyclage, manque il y a formation. N'importe zalaka enseignant chaque 3 mois, chaque 6 mois azo kinda classe, ata séminaire il y a 1 jour, ata 2 jours pour na kola kisaye. Mais naza spécialiste, j'ai dit bien, je peux former nos enseignants.
ba aspect nini ya kotangisa bana wana na école primaire et secondaire. Très bien. Pour l'enfant, la question de notre monsieur là, son enfant quand il a courant et tout ça. Likambo ya courant eza bonne na bisandeko. Oui. Accident nyo surtout mota salaka ekindaka na cerveau na ye. Oui. Surtout likambo ba choc ya courant wana ekoko kenda na choc ya cerveau ya mwana. Mais nous avons des techniques. Je vous dis comment enseigner cet enfant pour na choc wana elonga. OK? Même ceux qui longuité pour na ko améliorer choc wana. Pour que mwana a comme na capacité ya kotanga. Même ceux qui a kotanga lisundeka banotanga libosote mais à améliorer. Parce que dyslexie ezalaka na hôpital te moto monga kosa yo te docteur monga li ambongo na yo te oh nazo sala ba opération ya cerveau ya bano baza dyslexique ezate mais on fait une amélioration. Très bien. L'espoir est là. Si il s'intéresse au sujet toko bongisa to vulgariser to sala ba séminaire et c'est gratuit. Je ne demande pas l'argent à quelqu'un. Toko tana salle ba parents ba koya na kolakisa ba parents wana ndenge nini na ba enseignant koki kotangisa mwana oyo azana problème ya. Professeur Mpiande ko mususa tuna yi mutuna. Motabota maki bien a commis âgé, azui maladie bokono ba to benga lelo yo ba AVC tout ça. Et après a biki mais a commis lelo na ba difficulté. Lui aussi a parmi na école il y a ba dyslexie. Non, ou bien il n'est pas dyslexique. Et ça, à ça l'accident. Au contraire, et pour son cas, qu'est-ce qu'il faut alors? Non, pour son cas, oui. Il a des améliorations. Ok? Tant qu'on n'a pas na kisanga A, B, C, D. Ok? Les là n'a au kolakisanga A, B, C. L'obi na isusu A, B, C. Mon kon A, B, C. A, B, C, on écoute kana mutu. Problème bon ma bis toza ko combiner l'enseignement mingi na bato. Ok? Moto wana abotamaki malamu mais accident salemi azui perte ya mémoire. C'est-à-dire que cerveau na ye ezali endommagé. OK? Mais on peut l'aider, pour améliorer en malembe. Maladie eya kambala moko mais malade kindaka malembe. Mais dyslexie est sa maladie. Dyslexie est un trouble. On est né dyslexique. On ne devient pas un dyslexique. D'accord, je crois que vous allez éclairer. Les professeurs ont eu le temps de nous expliquer. Bandego Barolanda biso partout na mboka ya bapaya et tout ça. Ba autorité. Talandego moku tabenga kia on a oublié sa question. Voilà. Abiko kena on a EPST te pa ya Willy Bakonga et puis Didier Boudimou pour kuna solution ça te kende ya wana limiter na IDPS. Pour aller soumettre ma kamuna. Bon, les ma kamuna est dans mon tourna, moi je préfère mieux répondre kaka. Est-ce que bon, vous savez avec Kenen on a IDPS d'abord. Problème wana est un problème national. Motoyo soto a na souci ya mboka oyo akoki kopeza solution nango. Ezala soki bato FCC ba kopeza solution wana nzamba zwa lokumu. So ezala bata UDPC ba kopeza solution wana nzamba zwa lokumu. So ezala bata Martin Fayulu ba kopeza solution wana nzamba zwa lokumu. Et pas na bisu tozo luka catégorie ya bato te. Ata soko za liboma olobi ke da liboma na nga na pesi mbongo pour que okendaka na ba province ola kisa bato osunga bato toko sunga na ke na linga bloka ba parti politique parce que ezo même la biso division na mboka ezo même la biso séparation na mboka eza ko fragiliser mboka na biso. Voilà pourquoi ndeko UDPS na pesi yo botondi likanisi yo zui bomo na autorité na bino bande kwa FCC bazoyo kangai bato ya kashi bazoyo kangai bato yo surtout bazoyo kangai. Mais mon souci est de préparer une jeunesse glorieuse oyo bako remplacer biso ata lelo to kufi to kolege bango nini. Est-ce to kolege bango ba mitu ko bino bozo tamwa nango to kolege bango bandako abetage bino bozo construire mikolo yo surtout toko léguer bango ba débat politique na bino o bozali ko détruire peuple congolais toko léguer bango mayele éducation pour lobby ata to kufi bana na biso bazala capable na ko gérer mboka. Mais so eza kitoko makasi. Mais so eza kitoko tellement makasi trop. Tozali na poser otika professeur Mpiate parce que ma sole dagi ebele.
Adali vraiment réserve de la République. Aïe la biso il y a dictature éclairée. D'ailleurs, il fallait que tout solo la yango, mais il y aurait une partie remise parce que les lots, tant qu'on a tout bandit sujet, il y a la dyslexie. Vraiment, tout le monde a dit très 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 important. Et surtout dans ma famille, on va souffrir. Oh non, et c'est la carte maladie, il y a plutôt ma gizengi, ma bota ma carte pas ma famille, ma politicien. Dans ma famille, ma riche. Dans ma famille, ma nani. C'est pour tout le monde. Tout le monde on occupé kobota bana on est dans la maladie. Merci beaucoup professeur Mpia pour notre temps on y a surtout pesa qui pour na ko éclairer biso. Mais il y aura une partie remise, je ne sais pas. Moi, je vous laisse parler. Au lieu de yamba mokolo nini poto ya kozonga lisusu. Mokolo yo bolinga. Très bien. Je crois que à la fin, il y a deuxième messe on a sala awa na bande kwa INC, na do pesa rendez-vous na ba téléspectateurs pour préparer les sous-mituna pour tout mes kakosolo là pour oyaki vraiment na masolo ebele masolo daki ebele alors masolo yo nde kangi biso sijo yo il y a ba dyslexie voilà ça là qui vraiment préoccupation. Mais je peux quand même introduire cette idée. Oui, moi je vous laisse le temps, il y a au conclure moi un message na yo et puis surtout ba numéro pour ba osenga bon je ne sais pas est-ce qu'il faut y avoir un magazine ou sur la politique à travers un numéro na biso poto mon ayo je ne sais pas avec autorisation na yo alors je vous laisse le temps au meka ça la résumé et puis s'il y aura à ajouter je vous laisse le temps et puis on va désannoncer pour la deuxième messe avec les amis de l'INC au ba biso sous makambo ya Innocence ya Vital Kamerhe. Qui a arrêté Vital Kamerhe. Bon, on a dossier na bango to solo. Je vous laisse le temps. Mais le monde alingina yebisa banamboka Congo oyo Lumumba bakangaki ye babomi ye Lumumba bakangaki te pour que Congo ezala fragiliser. Congo ya Lumumba, Congo ya Kasavumbu, Congo ya Fumukibangu. Congo wana ezalaki te Congo oyo biso tozo vivre lelo. Congo biso tozo vivre lelo et comme Congo a intérêt personnel. Voilà pourquoi moi étant l'architecte de la dictature éclairée, je ne crois pas à la démocratie. Parce que démocratie na Congo ememeli biso égoïsme. Démocratie na Congo ememeli biso intérêt ya ba région. Ce qui n'a pas moto ya région songoloté. État lingaité. Congo Bataliban. Démocratie. Démocratie ememeli biso nini. Ba dirigeant politique une fois au komina bokonzi. Au koluka d'abord intérêt à famille na yo biologique. Au koluka d'abord intérêt à famille na politique. Au bossani peuple. Voilà pourquoi je crois à un régime. Il y a dictature éclairée, régime oyo, ezoluka intérêt ya peuple congolais. Et ça na bato oyo, ngai nazo croire, ba appliquer régime ya dictature éclairée comme na Ngambo, na Rwanda. Soke na Rwanda, au monde Kagame Moussa na Rwanda, quel que soit que Congolais tolingaka Kagame te, mais Mosala Kagame azosa na Rwanda, azosa Mosala pour na intérêt à peuple na ye. Tokei na mboka ya Libye, na tango ya papa na ngai Mohamed Kadhafi. Kadhafi Mosala salaki na Libye, ezalaki pour na intérêt à peuple na ye. Merci professeur Mpia, voilà, nous sommes à la fin, mais nalinga qui comme lelo pena tolobela ki sur makambo ya dyslexie, voilà, nalingi tetotika ba téléspectateurs badali très déçus et surtout bada vraiment très choqués, ba misuso yo ba famille ekabwana, ba maman musu mabala ekufa ba bengana bango na bandako mabala, ba lobi no bo télévision kizengi. Ba famille ebunda na ba hôpitaux et tout. Ata lelo maman et mango santé yango pe faut mon état na ngenge zali. Nous sommes à la fin. Moi je vous laisse dire un mot. Na ba téléspectateurs on nyonso ba petaki autant na makambo ya dyslexie. Voilà. Et puis bado lukandeni ba koyi kozwa yo
Et puis pour na ba autorité olobi nini parce que badolanda biso na magazine bosolo na politique. Et moi je vais vous donner un autre rendez-vous pour toi bandeni ya recevoir programme na ba télé. Je vais vous dire quelque chose. Je suis moto na vivre biloko wana. Moi nanga mobali a lobby a commis combo na ye na âge ya 11 ans. Mais ba botami na poto, ba vandi na poto. Mais tellement na poto, bato baza sérieux pour la éducation ya bana. Lelo mwana oyo azosilisa licence na ye na informatique pure. Mwana nga mwasi même problème. Ma fille Deborah a yebi ko discerner même ABCD na âge à 10 ans. Mais mwana wana lelo nazo yebisa yo azosilisa licence na ye na criminologie. Nangina yebisa peuple congolais. Tout y a accent mingi na éducation ya bana. Bambongo biso tozo bebisa kotongaka bandako ya minene. Mbongo wana ekenda na éducation ya bana. Parce que bana wana bangonde bako remplacer biso lobby. Bana wana bangonde bako sala nyoso oyo biso tokokaki ko sala lelo te. Na adressé na gouvernement, na adressé na ba parti politique, oyo bazo bebisa mbongo na makama futilité te, makama ezanga tina. OK? Ya ba bitumba butu moi, bozwa mbongo wana. Bokotisa ngon éducation ya bana, plus précisément éducation ya bana baza na trouble intellectuel pour lobby to pesa bango esengo. Et nyoso na mona ngai il y a 11 ans azo défendre classe nae Mayami se kitaka ngai. Très bien. Un enfant qui ne parlait pas, qui ne pouvait pas écrire à l'âge de 11 ans à Komokoma. Voilà pourquoi ba parents surtout boyo kingai l'espoir est encore là. Comment ba ko mona? Bon, ba ko komona ngai na kopesa numéro na ngai et pas na yo parce que je veux pas être nangi numéro na ngai dans la exposé. OK? Voilà. Mais de toute façon, bazwa numéro na yo Yves oyebi numéro na ngai cardinal na zela numéro na yo bazui yango batindi ba numéro na bango ngai na kobenga bango parce que tu as une étape de sensibilisation. Très bien. OK, na to comme une étape de vulgarisation. Et dès que nous allons vulgariser cette théorie ya kosunga bana dyslexie, j'espère que c'est un grand travail. Nzamba kosunga na ko déplacer dans la province de ya Congo pour na kosunga avenir ya bana na biso. Merci beaucoup, professeur Daniel Piandombo. Yondo Zalagi invité na biso ya mokolo. Bande ko bodo benga émission comme déjà na suka. Moi to yamba appel les athées, je crois que et après je vais essayer un peu de causer avec vous. Professeur Pia a passé rendez-vous ya lobby. Il aura 30 minutes pour continuer ces dossiers. Il y a dyslexie. Et puis 30 minutes pour tout solo là, Makambouya politique, parce qu'il y avait un sujet où sur la nécessité d'appliquer la dictature éclairée. D'ailleurs, je vous informe, Yende Azali concepteur et philosophie oyo to bengi dictature éclairée. Torozana et lobby, to lobby la Makambo suite, ya Makambo oyo, ya ba dyslexie, voilà. Ah mais quand on proposer ce qu'il a aussi. Pour être bandé, pour te balayer déjà tout le monde na EPST, pas Willy Bakonga match info. Didier Boudim, il y a des pèses, mais match d'info. Mais au moins, demain, tu auras toujours na professeur Daniel Piandombo pour être tout mais continuer ma solo. Ce qui te bête ma solo, il y a dyslexie et puis tu vas bête ma solo, il y a la nécessité d'appliquer la dictature éclairée sur les plans sécuritaires afin de booster l'économie congolaise. Surtout dans les 9 frontières, Talanenge, Makambo ya Sadek, Tobeti Maboko, mais le Congo est toujours menacé dans les pays frontaliers. Mais c'est comme une souka. Professeur Mpia, Totondi Obotondi Mingi. Merci Nayo. Merci pour la bande de Konyo sur Bolanda Ibiso à la magazine Oyo, Bosolo na politique. La ligne de Bandasiko, deuxième mise, ça va vous changer Soutan. Na pesibino merci mingi ne bopesa kibiso miso na matoi po ete bola na makambo ezalaki très important. Merci mingi na bandeko bakola na biso na poto na ABC1
awa na Kinshasa na pesi merci mingi na fille alungiela wa dans la réalisation et puis na Domboma sans oublier Yannick Mosengo kimi okata maboto na bino tokutana na deuxième messe.